ye ke concert ye moko na mutu na ye artiste amona ngo lokola concert siko Njungu place ne problème ekangi bango bagolwa balingaka playback te na sentir esprit bato bazwa enregistrer nga déjà bazo katanga mais ça problème te artiste alingaka playback te Njungu na ba fanatique ne balingaka playback te bacheli artiste omoni eloko oyo yo lingaka te soko lingo salela ngo ekosimba te bango balingi ba modifier playback na bango na ndenge na bango Njungu nga na yebi playback ezalaka bacheli yo sona yo normal yo zwika micro okangino parfois micro so to fongoli micro zo landela kaka mais bazwi ba parti na ye na nzembo bakati balongoli yango batiki espace ya son po ya poser voix mais ce qu'il faut bomona ce contre temps sur temps ndokola artiste azaki na ba retour na matoi te contre-temps sur temps avec le temps. Alors sikoyo batu comme ba mesana na buzo banjungu bango nyonso bavani na bango Jésus 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 oh. Mais tandis que artiste azo souffrir na ba retour na matoi na ye et permettre yete mais batu ba mona ngote Njungu batu nyonso Jésus na ba live tandis que artiste azo souffrir Njungu. Est-ce que ba bengi sio na stade po ya koyembela batu rumba ozalaka déjà grand chanteur mokile yebi tolo baka bongo Njungu to cha eloko Njungu so kilisa batu na tricage boyende azambelaka batu Njungu bosa nga boefwani ngaite jaba modo ngaite wana siko wana otuna nga mutuna po tricage bo betika la Est-ce que Njungu sikoyo batu bazwi temps ya kotala Frère Egola na elongi Frère Egola ana posa ya kobeta stade Njungu eloko nga nazwa ebisa bino eloko nga nazwa kilobi na moni ke artiste aza na posa ya stade ouais Njungu eloko eleka kilobi wana conclusion nango ezali artiste aza na posa ya stade parce que esekeli ya bongo sentiment ya bongo nanu na mona ngo te artiste ana posa ya stade parce que mouvement nyonso oyo artiste azwi aolakisa bino ke bafanatike na ngai naza na posa na beta stade les Gaulois bofongola matoi na place ke bofingaka batu bolukaka batu bocha bambongo artiste beta stade parce que aza na posa nango Njungu bongo ebineli ya bongo Njungu luketu ona moni na papa Hervé menga mona kamo yango luketu luche o luketu lumbwa l'artiste abosani na minute artiste abandi kokima mbangu ye moko aokendo sekisa ba inkoni tandis que yo fo ensemble na ngai bayebisi yo oyemba kaka na kati ya ronde wana yemba wana silisa mais artiste abosani ke minute sili vous comprenez que artiste ana posa ya stade mais na tuni mamituni ba question Njungu est-ce que artiste azana ba conseiller te ba pekisa ye fallait pas na pesi succès ka son raison bisika zali tango asalaki interview moko lobby ke fallait pas artiste andi mayango ezali touche basimbisi ye amoni yango grandeur c'est vrai Njungu azwi mbongo na ye tokoloba c'est vrai qu'azwi mbongo mais na niveau na ye Njungu artiste eza lelo te ka bandi carrière wana eza biloko babina file ya biloko ba niveau ya non Njungu ya biloko ba niveau ya faire te artiste azo yemba ba joueur bazo se chauffer na bango ba o ba lokota ba poubelle ba lokota ba bongisa stand ndokola bango te ba mona ndokola mutaza wana te et pas na bango kutu artiste azo yemba kutu lobeli bango eloko te wana eza touche
les Gaulois sont contents parce que nous avons bêta stade dynamique qualité. Au moins, il y a des warriors qui ont une invitation à Fali, bango pe ba comme une invitation moko. Yango mone sengo na bango eza wana, sengo na bango eza bêtise salama kilobite, sengo na bango ezali ke bango pe tango ba beta stade ba kotanga ke ba beta 3 stade. Na ba tango ba kosangisa na ba invitation nyonso. Oh, mais nasolo bela yo pembe te. Yo po komena ba pembe? Bonga depuis kana lobani. Yo lo ba nzungu. Te. Yango sentiment azalaki na ngonju na mituni esekeli ya bongo azwi lango wapi ebineli ya bongo Mais ça danse en broso esengaki bongo na ni 16. Est-ce que yo mona déjà artiste ni na kata sada bimango na rumba Oh tomema rumba wapi ti wapi osa déjà grand chanteur nini mango bopo ndeko ngai nini yo ko prouver lisusu ba wana za makambo rumba te kuna wana za makambo sala ngapo na ngai soki nazalaki ye to conseiller na ye njungu na koyebisa ye beta mbosomboso yaka na drapeau ya Angleterre lobela bango koza na concert en Angleterre et si opesi bato bamboto si sokei mais artiste bakati ye micro njungu bakati micro na ba DJ kutu basomona ye neti aza na valeur te bakati ye son na ngamba bagola balobi ke no eza komba azalaki kombati yango bino komba ngo mais na on comprend te komba ngo njungu to sola na pembeti. Vraiment ça me la pas maman nani maman Hollande. Mais comment on jusqu'à quand? Comment on? Boko memango ti wapi komba ngo. DJ azalaki na minute. Ba yebise ke songolo minute kata ye micro. Ako kata parce que eza logique. Artiste fallait pas azela ke ba kata ye po ji pa ke ne kobenga ye njungu c'est la honte. Ba rappeler que minute sili Jipa zo benda yeno rola mwana monga linga keno bunda mwana muka linga bunda siko mama na zo benda ye akato zo ngandako. Oh. C'est normal tenjung. Ça dit lobby so kinga na ba lobby pesa point et pas artiste na ko yebise na ko bambe ata 0,5. Ah bon? Oui. Niveau ya faire ya ngwana tenjungu, niveau na ya ngwana te. Na mi na yebisaka ye ami yebaka ndete. To batunde bakosaka ye. Wana za niveau na yete wana makamu na yete akoke na place na ye je préfère que azwa tabi na filet atina na place na ye ata ya ilus so kwa njo bon point atina ya ilus olobi pour la nini atina ya ilus par exemple ata ya ilus akoka osala ngo. Mais fallait le batake, fallait le bakaka que non, naza empêché, que na kozalate, mais tandis que soit fia ko beta stade ezali, na kozanga ba conseiller. Pour nazo biso vérité que papa il va na ba conseiller tenjungu. Azane na ba flatter na kati ya groupe na yiwana. Na bureau na ye azana ba flatter o ba kosaka ye o leki bango ozaya mukolo yonde mutoleki batu nyonso na Congo na mokili mobimba. Mais mutu azate ko yebise ke non invitation ya ngote grandeur affaire ya ngwana tenjungu dimasonga na mona radio wana ye moka mi yebaka te ata kutu yo yebi kokena match ya Congo lata ta mayo ya Congo njungu ata ko yemba danser te ata mayo mais akio latela biso nini tenir ya nuit de noces. Oh siko ba boye bato baloba te tenir à nuit de noces ezalaka même couleur ezalaka pe ya ba cuir boye via bosani na yeke no eza match ya Léopard fona la tata Varese à Léopard na lati mayo moko ya Léopard na ye na salelo moko boye ngapo na ngai ndenge ba billet à Londres ezotambola te njungu fallait aya même na drapeau ya Londres asimi na drapeau ya Congo tango asisi ko sala boye après yebisi bango non na Londres naza na ndule bosomba ba billet ba Gaulois ba menoma na bonne musique ko passer pe message. Est-ce que news to oyo eza par rapport à vidéo celle qui a inventé parce que à celle qui a apparition la vidéo moko alaki kolobela makambo bakangi magasin ba bonbon mais na maboko ne azaki na kopo selon ba sport ba expert ba bisinga kopo rouge ezaka penza signe moko malamu te.
njungu wana ezaka ba explication ya bato nga nazoyebisa yo Frère Egola azo se retrouver sous tes places au azalaka Frère Egola comme un problème au robot tellement sérieux nazo comprendre te tout ces derniers temps on a rêvé place nini papa rêvé bache naomona yete na be na njungu nazomona yete comment ça la ngana pas lobi kutu katakata alinga abenga ngana ya na live na yebisa katakata na lali pona akora même koloba te na oloba nini pas batu njungu ekimeli ya bongo koleka kutu na ye moko bakamba kataki bilobi hein siko via zobuka luketu via komi lokola nani njembo oyo amifa onana bolukaki pe 16 bandakala meti sikoyo nazomona bozosala pe loko te papa tokata life na moto suki awa tosuka depuis tozoloba mpe nazomona bazosignale bino bazosignale nga to bazosignale bazokabela ye pe te papa site tokata la famille Dieu pesaka bakabula leka s'il vous plaît to vivra pona bakado te bongo sikoyo nabia sikoyo bino moko baleki ya yaya bagolois bon natie te oza golois mais nalobi te ntango concert esili bosalaki baanalyse est-ce que yo moni live mutu bato baosa baanalyse na minute oyo bagolois nyonso baza na bango par terre eya ndokola zela njungu eya ndokola ozalaka déjà blessé de guerre mabe nyonso koya okoloba su te okomaka boye eza nango bien tous ces derniers temps bagolois baosouffrir njungu merci na bakado na bino botindi c'est gentil ozalaka na loba nazoyebisa yo tous ces derniers temps oyo azali golois conscience eza na place baosouffrir makasi pourquoi ane moko ezosila ane moko eza makambo ya bien te ane ezovide ane makambo ya bien eza te nga na olobela verité mais so tali baninga kuna ane calendrier ane oyo kutu baninga kuna mine c'est-à-dire warrior soki mine elingaka ebuka na mpo bazoseka trop kosepela trop makambo ya bien na ngambu koto makambo mpenza ezaka bien te eza tati ko même bafanatique fo basosola on dirait pe basali bino je kizengia batindiki bino na Liège kuna koto annoncer décoration fali pupa basaki en lobby na TV mais sikoyo njungu soki bino bofingi président mais soki bino bofingi gouvernement mais gouvernement eza na ba tiktak ebele ko emile bino te wana ezalaki lobby njungu ezala humiliation frère ayebaki te nga nalobela yo ke frère ayebaki te papa ayebaki te mabeleka wana tuna golo nyonso amata aya koto amata ayebisa yo eloko nia malunga oyo esalamaki wana akoka koloba te parce que même ntango azoyemba ozosanti ke aza na temps ya nzembo te konde badécoré fali ordre national ya baléopard papa mais azomérite yango njungu soki ezalaki ye te bakotya nani soki eza fali te bakotya nani nga naza clair na maloba na nga azomérite yango nga kutu fo bapesa ye susu mwana bapesa bakabola Kinshasa na katrete bakabeli mwa part na ndenge moko esprit ya bien njungu uswati bandali comme eza place batie mamo bukumesi parce que jo oyo azomérite yango abundi po azala wana aomérite yango mpe aza na vrai public mpe eloko na sepela na artiste wana njungu aza na baconseiller aza na bureau oyo balobelaka ye eloko yango te yo ozokanisa soki azalaki moto amatala na njungu yebisanga lobi mwana oyo nabenge kutu mwana te jeune oyo ayembaki njembo oyo ya pepele yebisanga batima ya pepele lobi na présence ya Frère Egola nini esalaki ambiance na kata ya stade nga naza netre donc zala netre bo tomata tata mutu moko boya tya ba video totala lukelanga mutu akomata
ayacha video otala sikoyo tangu pepele ezobeta na tangu faire ayembi ye moko artiste azoyemba otala sikoyo evolution nango ou soit tcha siko tangu bachaki bo wana ya wenge wana otala siko nenge public yambaki yango basimbisa artiste akanisaki nyonso koleka wana ezaka ye na ete oyokaki wenge na kati wana te njungu ya bazalaki na stade no wenge betami na kati wana loi ya kofi ebetami sadi na considérer que artiste azalaki mélanger na bato na Mundele Ndundu na ba Lumumba artiste azalaki comme animateur. Ah bon? Mais dans le belo vérité. Et ça logique te. Ba niveau artiste nango et ça logique te njungu. Et ça logique te que no kima na ebele na sta oso kima nini. Mbangu ya nini nakata stade wa chanteur. Hein? Siko bango babalusi yango balobi ke non artiste azali kombati ba trikeye RTNC et trikeye. Jungu yango ko ah bon. Tout le temps bazala kana komanga na tuna ka question jungu. Ti RTNC akoti na makamo ndengeni. Est-ce que mokila lelo to saka na mokila RTNC jungu? Nga na ebite na date na kana tala RTNC na zo information na RTNC na sala ngoni. Soki déjà ba téléphone de bimela biso déjà. Muta ko sala live nga na kotala na nga na téléphone. RTNC koti na mambo ndengeni. Siko bitumba RTNC na tala na ba TikTok. Mais bitumba elongwe siko na gouvernement balingi batake RTNC o RTNC kataki. Eboyi ba golwa ya kini batala ngo tandis que tozana ba téléphone osomona ke bato ba vivre na mokili ya kala ti lelo bato ba depanaka na RTNC tandis que bato misuba na poto koto même télé atala ngo te nyonso comme téléphone na ordinateur ndeti ngai na tala la télévision te na tala la TV te njunga na yebite na kosala nini na TV ngo evandeli ngao na we ba rôle na hotel indela ba nangola yango na lobi njungu na yeba même rôle na ngote na osala ngo neti nini mais siko komi kozanga nde esprit babaluki balobi ke RTNC nde mutekati po yango nde benga ki po bakata faire gola micro wana selo ba live na ba artiste abosani na temps njungu mawa trop njungu mawa trop bakati artiste micro artiste azokima yano gola mutamona ki mutanyongo siko amona ekala mi groupe ko sekate amoni mutanyongo so kima mango akanga mutanyongo oso kima nini oza artiste oza na charisme mais ça passe hein non eso sa njungu ngana so na sentima be na motema na yeba te soki ye moko asala yango na nko soki ye moko na yebite soki ye na jeep asaka conseiller na ye bilanga makofi betaka batu conseil na munoko ebimaka bien te kaka makofi na yebite soki yene mutasala yango na nko ou soit artiste mutasala makambo nyonso na nko parce que ezobala na te njungu ezobala na te na komba feri ezobala na te makambo elekaki lobi wana soko tangenga naza bana carrière moko na feri te njungu que ça soit naza pe azane mo poids lourd na nenga France même na nenga Diran Sandoule soki kutu gimsa alo bakefali aza légende c'est kazo ba dirance na ye arrive c'est que au grand frère mais frère na bango nyonso wana akoza pe mukolo ya stade ne 4-4 ya stade tango zo sala makamoko en tant qu'artiste faut sala makamoko moni yango na misu mo musika na eloko yosimba te na niveau na ngai okoboya frère aza na mbongo frère aza na mbongo te njungu ana mbongo so lobi ka landaki mbongo wana bokosi parce que ça na mbongo njungu frère aza na mituka aza na bandako pourquoi kosunga ba fanatique na yote tina niveau o pourquoi kosunga bango te tout le temps que bango ka bazala ka nokola batimo ba kufela ba parents pourquoi mboso ngo pe basomaki na bango ba vie zo sima nango pete okangami ka na mboso tika pe mboso micro bakati me mboso zo bimaka po azanga muta teno ezo bimaka kati na suka déjà bakata ki micro me mboso so bimaka azoganga ka mboso bakata ki déjà micro pour nous sunga public na ote boy pourquoi zo sunga public na ote pourquoi zo sunga public te
Problème est ça, on a mis tout une question boutou mobima. Pourquoi Papa Hervé a sur un public n'a été? Pourquoi? Lisu munini o Gaulois a sala ki ye po ye abana kopesa ba maka. Njungu so moni Gaulois azo sala analyse makam oy. Bazo sala ngoka oyebi ke oyebi bana baso déjà ba blessa bango mingi na mibali eh. Ata moni mobali mo ye ko lingabe yaka kaka. Sina mesa nango. O comprend njungu? Sina mesa na milelo. Bana baso bazaka blessé ata moni jomo alate azo kosa yaka kaka. Sina mesa nango. Ça dit Gaulois soit défendre les kamwa lobby si a mesa nango. Mais bango mo ba yebi ke non ya bongo te. On les a niveau faire te. Soki ye mo azo mi yeba te njungu. Falende batu no la biso auto yebisa ye ke faire. Papa Hervé ozo mi yeba te. Ozo mi yeba te. Ozangi mbongo te. Wana mbongo. Je suis habité sur un djemmo, je suis brisé. Je suis habité sur un angle. Nazo tchela yo. Yoga nan o. Ya passe. Je je suis brisé pour. Na kende otu na ngala mituna toleka. Bande na YouTube na okanga bino son juste parce que Nzembo Oeza pour nous protéger aussi toujours son la bino na YouTube. Je suis désolé. Chez Kanaka Mutema na habité na lobanini leki na ngai mwana ngai. Sois forte mon 16. Les facilités, je te comprends. Oh. Hey. Hey. Peace et force. Pasi. Kilo yaya. Na bengi 16 azo ya bate. Nabi. Mwana ngala libien. Iza pasi. Zaka makasi bipona. Opona kote moko sipote kaka. Balongo rape fanité. Kamba ya pasi yangoyo. Hey. Combien de temps ça va durer, mon Dieu? Yesu. Nga pa ki netre na ngai naza na mwa mutu na ngapi na lingaka. Yaya lia fufu. Kolanda te lia fufu 16. Ça vera guy. Webi na tongo ton na tindeli audio. Nazari na passe na olela. Loba vérité na tindela ki audio. Bat ba iba. Na kangi wa.
Oyebi njugu bato babomaka mpa oko esali oyebi nakoma cible bo ah non Jatongo. Hello moi mtu na nzembo babi lia fufu. osali bio basi papa cheki C'est lia fufu Rebecca. Lobina souhaite qui joyeux anniversaire yaya. tu te fêter quand même 50 ans hier Na ebisa ko lo moko nga pa cop na nga awa kinetre naza pe na mutu na nga o na olingaka mais soki nazalaki na nga ndeti yo boy ga mais des fois moi que oza condamné à vivre bongo parce que mutu alongwa afani te omoni so oza fan na mutu okolongwa te eloko na ebisa ko même na privé na ebisa ko oza na choix te en fait mais nzungu nga lisumu o nga na mona na vie na nga oyebi ba ex basala nga mabe na mona bango te lisumu moko nga o na regretaka na ngo nzungu ko s'exposer pa bato à l'époque nazaka golwa eza frère na sa na vie na nga omoni lelo ata na balusi o leki ya yaya ezo simbaka te oza golwa nga na ebisa ko Papa, longwa. Oza age na oza na elenge longwa. Papa. Balongwa katende nzungu yo linga kufa to likambu nini bo linga kufa to ni. Papa Thierry, soko opona déjà ozala fan ya mutu moko okokolongwa te musicien nde akokolongwa na orchestre oyo akekota na orchestre oyo Papa Thierry mais fan alongwaka te. Edini yango kutu libala kutu koti libala basango baye batie maboko bato ya leta baye basinisio ba papier o divorce bongo oyo penalty yo lingi seza kufa na makambo tala bokomi ko boma fere na moi makasi boy botie matanga est-ce que ça normal Papa Thierry 16 na ebisaka même na PVK ozali obligé ozala kuna parce que oyebisanga ke ozali golwa nga na yebi koza golwa okoko changer te koyebisanga ke nona c'est impossible même bato bayaka balobi one na longwe na nzungu omoni déjà ke naza likolo wana eza mwana na ngai eza problème te mwana nde asali choix bama okokopesa ye conseil moko okokokalme parce que naningi naza na besoin nalela te ye moto akofunda ngai yebisaka yebisio en fait mama soko bopesinga confiance na tongo ya lelo ngai natindeli ye audio na audio wana nazalaki na pasta motema me nazokotuka ye ngai etalinga te eza choix oyo ye asalaki azali golwa a vie tokolayebaka soki échec ezali bino bapapa bozongisaka kala maboko ya bamama sikoyo yo kaka mwana na ngai ya mobali na vie eza boye okozala na beshek opupoli makolo otelemi otamboli naningi te le nakoma na ba 80 ans nayoka yo mwana oyo ya mobali oyo na bota oyembelaka nga nazalaka soki nabandi likambo yango moteme kotindanga nana misala ata mabe bona tuna yo nini kasi mama ndenge basala biso bagolwa ndenge na kobamba yo mbata donc molimo ya nzembo wana soki ezokota yo na cerveau molimo wana ebima yo ngamu na bota yo nzamba apesaki ngai yo molimo wana ya je suis brisé ebima yo na motema okozala brisé te okendeka kaka kokota lingomba nde moto etrahir yo okozala brisé te nzukukata nzembo wana motema mabe lero nasila meri kopo nzungu wa motema mabe magita yo sana na seko to continue na parce que to betala bambodi yo omata na l'hiver mama omata na l'hiver
On a une ebisa yo. Longola molimo wana ko tiela kanga banzembo wana je suis brisé. Brisé ya nini? Brisé ya nini? Hein? Yo Ya zana na zimbongo na esiko yo kozala brisé ya ki sentiment? Mama Rita. aza fan na ye. Mama Rita, omoni réputation. Basomba ngote. Nandimi te Mama Rita bako kabela yo. Nalobi boye. Otikali bolumbula balabala. Réputation ya nini? Pourquoi ukabata mokumba ya mutu mususu kilo latango? Nasi na yebisa ke monde ya musique ezalaka boye. Il faut zala ba nerf solide. Omona leba popula bandoko na bino bonga ngana lobaka. Faut zala ba nerf solide. Yango nde esprit o bobino kolobaka 12. Biso obenga yango esprit ya koko koroba. Il faut un esprit à coco korobo. Vous comprenez? Marita, merci beaucoup. Tu avancé, on y a un divers temps, on y a pensé ma conseil, ou bien comme elle est en privé, on doit conseil, exacté, à vos amis, on a eu. Merci, maman. Alors, avant d'appeler sa papa des bandes à London, tout le monde est parti. Ils ont ça bien, le temps que FP s'appelle sous 16 d'inspiration. Oh, 16. Passi la motema. 16. Hey, 16. Faloza olo banota na zaka netre. Olingite. Oponi na yo. Mais bon. Courage. De Chris Mata au la bichon. Sondé. Pesa 16 force, mon gars, on s'en Seigneur Dieu Tout-Puissant. Place où on a déjà ma gamme. Je suis brisé. On a ce qu'on 16 nazo benga zo yambate. Ah, mais petit. Na bengi, pour d'habitude, ngana lo balanga vérité, d'habitude, to benga na ma casse. Ce qui, évidemment, mon releki, côté à Fali. Et, Mbroso. Tchela no fonu. C'est pas moulé. Mbroso. Mais arrête qui togo. Tu ne vois pas. Dans le bien. Natala qui bilambo bien te. Oh. Mais Zungu, tu peux aller en danger. Tu peux venir à Mistri. En tout cas. Oh God. Très bien. Alors, Joe Chris Sorozana, c'est matin au la biso. TikTok est séparé na ba panel. Ba panel mususu ba beta masolo ya match kuna ba finga ba entraîneur ba finga kuna ba bimisana ba classement njungu. Na classement du monde ba panel ezali na TikTok okutango. Siko yo mati place bat ba sala analyse ya ndule bat ba zo critiquer buzo beleka kilobi. Eza critique là normal. Parce que tant ou fali abeta ki na Parc des Princes, bo critika ki ye. Bo lo ba ki alata ki elamba ya ba Rwanda tandis que elamba na ye ba koma ta visite Rwanda te. Mais ça critique. Ce qui est comme pas na bino ne bo moni yango normal. Ce qui est na kabati mususu non, et ça normalité. Po ye faire mutala la kana njambe, to ye faire ndaza mwana nzambe ba mususu ba na satana. Mais ça normalité. Ce que zali ka ya fali bo critiquer bo finga. Nenge bazo décorer bo lobi no décoration za ba deux fois tondimi yango. Mais ce que lobi ba simba faire ne bo po yende aza mwana mari et babota ye abimamba la moko ye ba ko critiquer te non. Ko critiquer mutu et ça la mutu apusana.
nga lelo po boyoka nga na nyokami na makambo oyo botunaka njungu abimisela bino bamakambo akala awa to ba audio o tango aobanga ba réponse akoyebisa bino ke tipa kwa nyokami tozwi ba critique biso babenga biso dia kata zoba toleka na makambo wana to supporta zala netre nini na kozala nango na makambo yoko matate kokuti bato na bagima so oza na baargument te vanda na se parce que oyo artiste asali lobi njungu yoko olobelanga te ke non artiste azwi pake na ye faire azangi mbongo te njungu ana mbongo ebele so olobi ke ake kuna mpona visibilité ateka culture na akoteka ngo neni moto abeta deja na France njungu akenda deja États-Unis kobeta osompa njungu abeta deja na Belgique eza mboka papa na ye te abeta deja na akenda Angola abeta akoteka culture akoteka ngo ndenge nini et non ke ye faut prouver bato makambo ya minene par rapport ya grandeur na ye yoko ye la biso te que non faire azui paquet na ye yo zui ni non azui mbongo na ye c'est bien est-ce que mbongo o ya zui na makambo asala ki lobby ezo bala na caché azui non ya za artiste ko soutukela ba invitation te et ça clair vous pensez que ceux qui ba fanatique na njung ba ko kolobela yete parce que ngana zo ebisa yo elobeli na ngai okokuta ezana ba golwa ba lobaka nokola nga bazali o pe soki azana posa aloba koloba mais tant que zali 16 nde komaka nde problème na kompanaka bango po nga naza lumière so nga na lobi te mutu akoloba nokola nga aza pete mais tandis que na kati ya monde ya bagolwa njungu eza na bato balobaka kutu koleka meme nga o bafingaka meme fere bazali ba audio pe ezali siko bango balingi te no yo omonaka nyonso normal est-ce que njungu soki artiste asali likambo ne ya bien ngana est-ce que njungu yo si omona nga nalobaki ako arene eleka mabe ako arene eza joli concert eza mama na concert malgré alataki olobi selon yo mo eza selon nga botan tolobaka na eza nani tosalaka analyse yo mo misali nano analyse njungu malgré alataki casque chaleur makasi mais elekaki nango mwa bien yo so mona nga na sala analyse na biso ke non ako arena njungu elekaki mabe mais soko yelinga na makambo ya plein ya craquer na robo yango soko yelinga na plein na robo ya soko yebisa ke force to finana ki na robo yango na robo biso okosi parce que nga mona vana ki na force wana ezalaki songa na yo bombo na yo zonga na yo ke neno ko farate zonga muta ko chokala zate oui et ça clair bato baza na mesa bazolia lettre ka utu ebisanga zolia mais soko ye na podium na robi soki no artiste ayemba ki bien oh oui mais soko lobelinga ke to sala ki plein craquer vima ki mabundi okosi la vimbisi sal mabundi wana nde okosi wana nde bokosi les gens balingi te ke bato baloba omoni artiste nga nazomona njungu tous ces derniers temps kutu nazomona ke artiste ça fait un bon moment artiste azalaka na conseil te artiste na groupe na ye nde mutu agéraka bango nde bagéraka ye te parce que soki azalaki na baconseil njungu na ndimi te ke invitation akondima yango akoboya yango eza niveau na ye nga nazorepete likambo eza niveau na ye te akoboya yango njungu akoboya yango njungu ya kolatela bato teni ya mari de nuit te ale ovandi ozobina non bini makasi non c'est pas ça tiaka mboso mbala moko ebisi bato bosomba babillet le concert eza na Londres c'est tout passer message uso koyembela bato bavandaki bato balembi match eza kutu 0-0 bato bana déception ya match olio tiela bango animation moko boyo bouger bango yo yena na barumba non c'est pas ça mais faut bomona siko ba contre état certain njungu toloba te tomonaka nyonso normal parce que olingi mutu wana non soki makambo ekende mabe okoloba ezokende mabe ti lelo bayebaka te nini oyo you arena nini yango ezalaki cause ya annulation nango ti lelo bayebaka yango te mais blessa mpe bato ne njungu eblessa bato ti lelo bayebaka cause nango te soki oye koloba nde bamoni yango mabe me bango baloba na bango mabe ya fali bango bafinga na bango héritier bango bafinga na bango wera eza normal soki yo oye koloba ka ozomusimaka mnosi na nzela nango na place na yango
nde yo muto bimi mabe mais bango ba finga na bango fali butu pe moi bana bango libre mais différence ezali ke biso to finga raté to chaka nde loko ne sika na yango fere alimbisa ngai azongisa mbongo o azwa kilobi Oh. oui Pona. azongisa mbongo abatu fallait pas azongisa mbongo abatu parce que oyo elekaki wana azo mérité te ke bapesa mbongo fa eleka ta ofele oyo eza vérité eza vérité njungu Azongisa mbongo basala neti azongisa ngani. mbongo abatu mpona bona choke bango azongisa mbongo abatu c'est tout Bobo mabe te. oh mabe na ndenge nini biso même tozalaka boye na construction so elo mo osalaki bien te tozongisaka mpe l'arte ou sorti prison mpe ezozela yo soki oke analyse plan moko esimbi te o baokoti so prison ou soit tozongisi l'art ou soit tokoti prison mais wana eza normal te nzongo alo yo olingi bato nyonso bazala d'accord jusque là même nzungu tala bapage oyo ekati yo omona commentaire agolwa commentaire bagolo elimwe na bapage nzungu bato nyonso bakimwe na bacommentaire tina bacommentaire baza kombati Oh. mais nazolobela yo soki na kosi bato bazomona bapage bakende kota na bacommentaire batala combien de commentaire bagolo eza wana tina bacommentaire baza kombati baza te même na Facebook baza te na meki koluka mena bapage nazokota nazomona bacommentaire na bango te faut comprendre que baza blessé mais bakoya kolobela bino te mpo bakobenga bango bafo golwa siko biso oto signa déjà nyonso ponga to bengi nga faux jamais okomona nga na balive na bino oya te na komata na bino oya te so na mati bona chance mais jusque là même na bacommentaire baza te ale bato baloba te njungu soki makambo ezomarche te jusque là makambo ezomarche bien te makambo ezomarche bien te ntango bauti awa na makambo ya bavisa awa bakosikosi bato bazwi 54 visa njungu njonga nde 54 visa ezalaki nango te boyebisa bato verité bokosi bato so nga so naye koloba njungu mabe eza wapi bambizise fale baya baye te DG Mpolo banda bukanaki mpe amonaka te njungu hôpital nini eumisaka mutu na kati ya sale Oh. mais nazolobela vérité hôpital nini njungu bande kanga mutu banda avril ti lelo DG Mpolo amonaka te ebimeli nene hôpital balongoli mbala moko basuspendre mais ti lelo toomona te elongo ya DG Mpolo te wapi oyo abukanaki njungu bato baloba te ata kutu mwasi aboti babimisaka 3 jours abimi mais DG Mpolo marke nini opération njungu ekoli ya 2 mois C'est que opération moi makasi. boni boyeko ata kutu Bien, nani bien. oyo hein Tolobi na boni boye na bi bien na yo. non ngai nazoloba kutu yo te ngai yango nazolobaka njungu même kutu les défenseurs basalaki Césarien abotaki mwana mobali njungu mais eumelaki te tomonaki bavideo des jours Nani défenseur na botaki na César. boyebela pota nyonso molai nyonso wana njungu wana bande ya ndenge nini bande yana okola mwana lichome na libuma mama ne boye ndeni Oh, zala netre. tomonaki les défenseurs azosokola mwa ya moto ezwaki tante mais DG Mpolo njungu depuis asala accident ti lelo tomonaka ye te Peut-être Mais bolingi les bato- akamoko grave nani c'est ils a bakande kona. kaya nani eza grave Il y a des impolo. boni boyeko les défenseurs kutu bakati liboso awa hein ebele ne soki ya 40 pence toloba te Ba pince eza ba pince bilamba yo pesus. Ba sela ngona médecine te. njungu les gens balingi te bato baloba balingi bato Oh. omoni eloko ezobebisa eza nini njungu bato balingi ke nyonso oyo fere asali nalobi te ke fere nyonso asalaka eza mabe ya bien mpe ezali me bango balingi nini tokomaka na habitude ya koya koyebisa ata mabe ezali yo koya kokumisa kaka ya mokolo oleki bango yo nde yaya na bango vita imana bango balingi biloko wana me bozosunga te parce que frère egola aza na posa mpe bato bayebisa ye vérité que non ça ne marche pas eloko ezotambola te aza na posa nango njungu ata asali sambla ana posa bato bakolobele ke eloko eza bongo te ana nango posa
Yo so kanisa fali po azala lelo fali. Mais zaki pe na bat bana ko lobele ke non leader totambusa boy. Totambusa boy. N'est-ce pas que ye moko aloba ke nga na zwaka décision nga moko te? Na zaka na équipe elobaka. Yo kanisi un leader akondima ke aza na équipe et décider c'est ka amizongisi sima non n'est-ce pas njongo? Bien sûr. C'est ka sana batu bagangelaka ye pe ke non président boy kobeta boy te. Soki yo beti soit yo soit biso président pe koboya. Parce que c'est une équipe na ye, a commis ça équipe na ye ba massa na ye, a commis ça équipe na ye ba ndeko na ye, a commis ça équipe na ye, na kolo ba nyonso po na ye. Et ça na bato pe balobaka président te Robert te président paiement. Aloba yango ke nga ba pe misakanga, ke nga ba la nga ba ebisanga ke no lala. So comme mutu a commis déjà na niveau na njungu, c'est que ça mutu oyo a mitiki ba kambaye, c'est normal ozo mona ke makamoni tout est stable. Mais si on dit que mouton azo lingate ba kambaye yango mona ke makambe beleza stable te. Toloba tenjung. Tala ba bia Londres nenge vandi. Est-ce que na niveau faire rigola ko beta concert moko na commission ya fanatique? Est-ce que faire rigola ko beta concert moko na lycée Bosangani? Ya batu mo basangisi mo ba bengisa betsa na niveau faire rigola. Mais ne doit apporter s'il vous plaît. Tala ba bia Londres nenge vandi njung. Hein? Babie vandi nongo na cimetière tant que na boutique ba fleur. Hein? Batu ba baba lo bate. Nje cimetière to mokendo tika ba fleur. Siko. Oui, cimetière ba américain, ya ba soda ba américain des arabes. Et talama. Bongo. Melanon mai.